Mbote na bandeko na biso nyonso obo Olanda biso na chaîne na biso YouTube. Lelo toyeli bino susu recette mususu ya mipanzi. Mipanzi na biso tokosala ngo ya kotumba. Awa tozala mipanzi na biso esi na kataki yango na sukolaki yango pe deja. Mipanzi na biso eza misuni ya minene. Tokosala ngo style ya mindele. Na bandi kotia mipanzi na nga mungwa liboso. Na osala mungwa oya minene. Kotia na yo mungwa mingi te po eza ya minene. Eoya koleka mipanzi elingaka pe mungwa mingi te. Je crois que bomona nde na ozwa mungwa na ozwa ya mukie na ozwa ya mingi te. Po eza mungwa moko eza ya minene. Olingi te biloko na biso misuni na biso eleka mungwa. Awa toza na ail na biso ya poussière. Toza na besoin ail ya poussière. Toza na besoin ya 2 loutres ya ail na biso ya poussière. 2 cuillères à table ya ail na biso ya poussière. Et puis toya kotia poivre noir na biso ya poussière pe mouli. Toza besoin ya 2 cuillères ya café. 2. Et on sangisa ngo bien pour ekota bien. Siko a toza na plateau na biso, toya koyeba kotia mipanzi na biso na plateau. Plateau na nga na tiango papier aluminium na se. Esika toya koyeba so kotia mipanzi na biso. Mipanzi na biso toke tiango na four. Four na biso veza na 200 degrés. Toko tiango de 30 à 40 minutes na four na biso. Après toya kopesa bino résultat. Mipanzi na biso yango yo na uti kobimisa ngo na four. So botali bien bomona nano ebeli bien te po tokozongisa ngo so na four. Donc tokozongisa ngo na four après tokolongola toyesi kozongisa na four na étape asuka. Siko na kosala ndeni na kozwa mipanzi na nga tellement eza na misuni omoni nde na pasoli ka mokie boye. Natikaki yango pendant 40 minutes na bayi na liboso de 30 à 40 minutes. Donc natika yango 40 minutes bomoni ke ebeli na bien te. Donc tokozongisa ngo leso na moto. Na pasoli yango pe pona kokotisa yango saisonnement na kati. Ah toza na saisonnement na biso oyo na kombo ya rosemary. Epesaka ntunga moko ya kitoko. Ah toza na ngo ya poussière. Mais nga na kosalela oyo ya makasa ya boye. Soki na kauki oza na oyo te bateka na bango na Aldi na ba supermarché so bateka yango. Soki oza na oyo te okoki kosala oyo ya poussière. Yango na yeko lakisa bino oyo ya poussière na oyo ya makasa. Soko nga na kosala oyo ya makasa. Et yango déjà yaka ba sukola yango déjà. Eyaka boye. So na osala ndeni na kati nazokata nazozwa ba makasa na kati kati. Nazokota na kati ya misuni na nga ya mipanzi na nga. Ekopesa ngo mwa ntunga moko boye ya bien. Omonde na panzi mipanzi na nga na kati. Nde na biso bino na ebandeli oyo ezali mipanzi na otumba mo système ya mindele. Eza système na biso te. O système mosusu. Donc ito mesana kolamba biloko tout. Ekozala bien. okota nga na kati ya mipanzi na oboye ndenge na osala je crois que boomona
bandeko ezopesa ntsunga moko kitoko nanu kuna tia yango na moto te. Po meka système na bandako bandeko bokosepela nango. Je crois que bomoni nakoti yango na kati ya mipanzi na nga, je crois que bokomona okosalela yango nyonso tu te moke kaka. Soki ozotumba lami na yo tobengaka meme, okoki mpe kosalela yango eza bien. Sikoyo awa toza na besoin ya aluminium na biso. Tokozwa mipanzi na biso sikoyo tokoya kotia na kati ya papier aluminium na biso. C'est papier aluminium double ndenga na sali boye. Bomoni awa sikoyo plateau na nga naza na mpona soki ezongisa ngo na four. Tomoni nde nakoti yango na kati ya so omoni eza ebele okoki kokabola na yo yango mipanzi na biso yango natia awa. Nazoki ezongisa ngo so na four nde nabaki four moto na ofo eza na 200 degrés. Sikoyo tuka liboso totiaki de 30 à 40 minutes. Sikoyo ya tuko tokotia yango de 50 à 60 minutes. Donc eza lokwa 1 heure tokotika yango na four na biso. Après tokoya kosala sauce nango étape ya suka. Na sauce na biso sikoyo toza na besoin ya 3 cuillères ya tomate ketchup. Lutu na biso 3 ya tomate ketchup. A totie huile te eloko te. Tomate ketchup na biso. A toza na besoin ya light soy sauce. Je crois que bozomona soy sauce oyo yebi bateka ye na ba supermarché nyonso tu. Ata na Aldi pe ezalaka nango. Yebi toza na besoin ya 3 lutu oyo ya soy sauce. Toza na besoin ya miel. Lutu moko ya café ya miel. Moko kaka. Et puis ya suka toza na besoin ya moutarde na biso. Je crois que bozomona yango. Lutu moko ya moutarde na biso. Oya soupe. Esili. Tomema yango na moto, on mélange yango bien. Totia yango na moto, ozotia yango na moto ozobalola yango boye pendant 5 minutes. Ndeka bomona nazo mélange yango boye, na omema yango siko na moto pendant 5 minutes. Po toya kosangisa yango sikoyo na mipanzi na biso.
mipanzi na biso nauta kotia na moto yango oyo nabimisi yango sikoyo. naosalaka plateau na nga oyo epa oyo sauce na biso pe oyo nalakisaki bino esi natiaki yango na moto pendant 5 minutes kaka na baloli yango esili sauce na biso ya ketchup oyo nalakisaki bino. Sikoyo naosala nini na bandi koya kopakola yango na mipanzi na nga boye. Atia plateau na nga po bomonaka bien. Oyo eza etape asuka tozosala ya mipanzi na biso. Ngoki bomoni nde natie sauce na biso ya ketchup na biso na likolo ya mipanzi na biso. naoke ezongisango sikoyo na moto oyo to asuka mpona 20 minutes kaka. Sikoyo four na biso tokodimine moto tokotia yango na 180 degré mpo tolimi mipanzi na biso ezika te pendant 20 minutes wana tokoya kopesa bino suite ya mipanzi na biso. Mipanzi na biso ya kotumba na four yango oyo esi ebeli. Biso kolia na biso yango na salade na frites. So po lingi kolia nango na pomme de terre eza kaka yo na loso na makemba mais eza mipanzi ya kolia na fufu te. Na kopresente bino yango botala ndenge ebeli eziki te ebimi vraiment bien. Je crois que bozomona yango ebimi bien mipanzi na biso. Recette na biso lelo ezalaki mipanzi ya kotumba na four. Biso tokokompagnie yango na salade na frites ndenge nayebisaki bino. Merci beaucoup. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Na kata yango bomona ndenge ebeli po eziki te ekauki pe te. Je crois que bozomona yango ndenge ebeli vraiment kitoko. Merci beaucoup. Tokutana na mbala sima. Bye bye.